biso de que le deux wenge boyokana ki querelle les la sauté. Ce que ces derniers temps toujours comprendre sauté comme si il y a querelle les zones entre les deux wenge. C'est dit à quoi? Et zones pas banane. Est-ce que ce mon papa chez la salle interview mon boy a fini mal ça n'a venanga de la forêt. Remarquez les deux porte-parole. Porte-parole BCB général maison mère. Bango de ba luka ba base na bango. Aux allons la garde nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui t'a la marcade poissonnier. Bandaka komata, net ozo ya Château Rouge. Boyango, awatoza, et ça entre marcade poissonnier, na métro Château Rouge. Bonjour. Bonjour. Manicole. Oui. On commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, on a servi bonheur. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, Bandaka, le éviter tout ça na presque un mois awa. Il y a Maya Congo. Il y a Maya Congo. Le fleuve Congo. Oui, c'est le fleuve Congo. Oh, il y a Ngolo. 1000 pas ailleurs. Ngolo. Il y a bio. Donc, ça, il y a awa. Tacos. Na lobi na yo, tina yawa. Na pesa mbongo na papaya. Au sala guerre. Ngana koma kaka awa nazanga mumini. Awa toza. Yango nde makambo. Mutsambo pe na munu wala. Evida. Kisaraki ndek. Mon frère. Tellement pas pris. Compliqué. Ça va na yaka na donc na côté à quoi. Na 10 euros. Oh, c'est dit jamais vu. Quelqu'un fou moi. Oh. Après oh ils awa, rien à dire. Donc écart en moulay, ce que tu vas bloquer tien il y a bio. Donc ça il awa. Tacos. Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement. Merci Nabandeko, basi sikopé cette opportunité ya kokote na banda kuna bino pona botala émission bolinga kamingi. Je dis merci na Fabrice Nteka boss américain. Sabiso ba news ya mouvement na bon. Bonjour Seguin. Ouais, bonjour ndeko na ngai. En fait, souple tokoye ba santé en mouvement et sandengeni. Oui, santé en mouvement da PPL kitoko na ngolu ya Nzambe. Santé na ngapeta bien, ya papa chéri, ya ba mission na biso tout est bien. Moral n'a pas au zénith et donc il a bien. Merci Seguin d'écoute en lobby que santé nous est bien, moral est bien, évolution mouvement est bien. En fait, nango yeba moi temps bozo bimisate donc disons bazo vivre bazo bo faire nourrir batukara o bo bimisakala. C'est dit à quoi? Un lobby hein. Artiste il y a solo. Faut battre ba mesa na bina biloko na si tout ça ça yango bien yango moni papa chéri ngaka performance donc biloko faut ça bien faut bela bien au seli battu banzemba bien thème ya bien ba parole ya bien donc secteur nion fait ça bien dans la kitoko et puis son et là bien agréable à l'oreille alingaka toujours moi innovation na ba nzembo na ina album na ye yango no moni ba nzembo ne ti ba omba ti lelo soto betcha ona sika donc ça rien différent on y vin rouge soki et do umela donc et do koma kitoko ka donc ba nzembo na biso za na ba vin donc la vin ba nzembo papa chéri donc yango no moni to telemi na ba nzembo na biso na to sali ba tourner belé to connait ko sala ba tourner kana ba nzembo wana mais album e obima to sala yango poto ka ngo biso na ba basi na biso na ndaku te to na bana na biso donc to sala yango pona bango donc e obima au moment opportun pona bango so to lo ba e obima na janvier na février au mona boy e bimite donc presa linga ko constater moto pa malinga mamalo kutata linga makambo na bien ya solo po ba sepela. Donc tout à orchestre il faut féliciter donc tout orchestre à féliciter sans blague mi pepe bambonge banino moi bato belé donc bato ba génération papa chéri belé na mo ba vie na ye o ba wela ko bimisa donc ezaka mo pepe ya ba jeune frère na bango ba bimi nde do tinda bango fona bimisa kaka po sala boy
nzoka baoke na ambriema c'est l'ambriema. Or il faut ça là et l'eau qu'on a esprit na ezala bien, moral ezala bien. Ça est l'eau qu'on a monté ma okita on a nous pressé témoigner. Ba jeune frère na mwana ba bisaka ba album. Ba frère ya papa chéri pe ya mamikolo ba bimisa ki moni. Baleki badundai bango. Mais papa chéri a fana ina ça musane calme. To ja zadio libéré. Au sentir que ba vieux bazonga na souffre. Donc papa chéri mutazong sa bango na souffre. Mais ba melaki pena pema. Yango moni papa chéri ala motema okitanga na sala elo il faut bandima yo moni tango bondo ndima mutuneti moto pamba te. Yango wana apema abena ne film moto pamba ngala. Donc il y a ça la bonne bateau. En tout cas, album est obima. Nana Silbo za la décité. Soit de bito koumi sango danser da faux. Mais album est obima. À moment nango et au sala pe makambo et au sala. To da si. Nanzambe na biso to la année corta donc et aux ala bien. Merci Sengue de Goutanga na profiter bon on appelle ça bon mboti une fois qu'on a Fabrice Nseka les boss américains papi mamalé ayo yangwana Sengue au lobby que album robima il faut battre besoin temps mais en bat oh tam susu ke bandimaka ke boyembela bango bandimaka ke moi mabanga kani des yo binet musique en tambola monte ke ba yima tam so mama on a patience wana te mais album c'est du temps donc faut pas ça la patience et puis tant ma ba sepela makasi ba za batali boso barotombo la mitu pendant que papa chéri la danser tout ça sir na yango non ba sepela ba la kimia mabanga na bango ya aller changer te ezali kaka wana bon oyo bakufa bafamile bango bakoyoka mpe mabanga na bango et ozalaka bien donc bana na bango kimia. Merci une fois encore on a passé merci na réalisation au bolanda to sur la bonne na Sengue to me ka kosolania me ko pesa biso ba nuise ya BCBG nangolo ba sous que bandeko ya Paris partout dans le monde et ça agence mo funga miezo sunga biso et ça bongo siège nango social les ali bongo na Paris Nazareta c'est du sérieux c'est-à-dire quoi ce que au pesi mbongo na Paris au bengi au pesi mbongo na Paris bandeko na Kinshasa ba livrer bango ba pesi bango ya kolia c'est-à-dire quoi Thomson loso huile ngombe soso et ça ndenge kosola à partir de $15 ce que donc au bengi la numéro 1 au pesi ka $15 bande kopena ba okene ko livrer ba pesi bande ko bino ya kolia. Nazareta c'est du sérieux, Nazareta c'est du sérieux, Nazareta c'est du sérieux en tout cas au pesi bongo na poto ba pesi bimbi na king Nazareta en tout cas au pesi bongo na poto ba pesi billion na king Nazareta en tout cas mbongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ezali solo ya mbimbi na système mbongo wa shingom de toloba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki kobenga ndeko na yo Porsche aroya azui pona komba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo Gunther. Fidélité na yo envers papa chéri c'est dit à quoi? Fidélité na papa chéri dali po papa chéri atamusa orchestre na yende nga na lingaka pe orchestre na biso kendanga bien na boboto na botosi donc yango no moninga na fanda et puis la fidélité paye ata ndele bokomona c'est une fidélité foutier et rotina baleke belé bandeko belé ba masebele ba olada nzela donc voilà la fidélité paye. Bah de belé ba comment on est somme ta oumeli place mo até comme il faut au oumeli hein so la nenga mais bane belé ou bien bane belé faut pas changer ba parents pour ba oumeli kana ba parents wana faut changer parole bien comme na moi na ya songolo to pakala. Donc fidélité dans la bien fidélité de yango masolo. Donc pour la fidèle ne logo mo ou bien la société mo boy
ou bien elamba il faut olingango donc nalingaka orchestre na ngai oyo trop wenge BCBG ya Motopamba nalingango trop makasi po yango mute façonner ngai yango mute komisinga lelo po ekomisinga lelo boye po otandre nga micro na yo oyebi nga pona orchestre donc notoriété on a comment na ngwe pona orchestre BCBG yango il faut nalingango makasi donc naza obligé donc c'est obligatoire faut nalinga orchestre yo po yango mute façonner nga yango mute komisinga mutu. Merci Seguin. Est-ce que au son Jacques un jour au album na yomoko? C'est président d'accueil à Ebsinga Seguin Sala album. Déjà après cette autorisation donc on a comme après na EBC. À Ebsinga pour Sala. Puis c'est comme dans le Kosote. Soit Ebsinga Sala na weba ndenge ni gaga na okena makam na ngai puis ça la bien. Et puis aux alanga omoni lelo ba fait na biso ba bayi lo canto. A Sala ba mama ko na ba hipopak. Na sima ya vie beaucoup azana sima na asala ba album a danger fait beaucoup la tchaba voix ba mission vive ba tchaba voix ba beta et ça a bien impact en santé et puis père na biso le tumba nzomanwen asala ba melopa dégâts na ok jazz lombo zalaki lombo zalaki kutomona tindie mais le tumba on a biloko de mikolo mais ça notamment 5 chansons on n'a pas vu à côté la boire Carlito John Boy Yaka tout ça on n'a pas ebimi et ça lui fait souka na succès l'homme se pelipe et vous bête ma peine ok jazz donc voilà ti grand maître là makali ya kufa le tout matériel ko sala ok c'était à ça ok c'est bana ok tango et comme il komaki donc on débat que là bana ok na bango bana ok donc ok jazz voilà donc la fidélité paye et refout à pekaka patience paye et refout na e bagango e refout na la likia moko na foi moko na ebité donc nzambe comme tatindanga na zalabo na ebige ego simba na sima papa chéri po c'est simba pour na la miate on a aussi ma papa chéri et là où il y a tout le monde bana batanga na ba classe bien mais ne va le foot amaga na sima ok so ya papa chéri donc voilà to zamana il ça la ka opezara lourd na BCBG parce que ancien peu bazali comme tu répondre non pas ancienneté ancien peu bazali mais yo opezara lourd na kata BCBG c'est dire quoi pour la mi pesa na nous respect na discipliné d'abord na mi pesa rappel respect na ngai na mutumo changa ti et puis doyen des doyens azali maître Fikare Mwamba azali mbotakis qui solokela azali à part bango mibale donc bateau nyonso to moni na BCBG bakutanga bateau tout le monde bakutanga mais na sala bango qui yangante l'été donc na toujours bukampeka donc Motopamba net yemo leader na ngai papa chéri. Voilà. Merci d'en profiter. Bon, on appelle ça bon mbote na mukefu mukendi très important. Wana ba bibena bureau ya papi mpaka. 5 secondes. Biso de bi que le deux wenge bo yokana ki querelle la soute. Ce que ces derniers temps toujours comprendre soute comme si il y a querelle entre les deux wenge. C'est dire quoi? Et zone va banane. Est-ce que ce moni papa chéri ça l'interview mo boy. A fini malma ça na venanga de la forêt. Remarquez les deux porte-parole. Porte-parole à BCBG na maison mère. Bango nde ba luka ba base na bango. Bazo créer ba base na bango. Et yanga ça n'engage que bango ba porte-parole. Papa chéri za kunate. Tango super vention na za anani pe kunate. Na lobi tango mususu. Tango super vention na za na kunate donc yanga mama ba porte-parole la jeune bango. Mais so ba kutela ba boîte ba sola ga ndenge nini. Mais pourquoi ça va attendre micro on a tendance à y avoir moninga ça n'engage que bango mo fait ba créer chez na bango ba porte-parole pe ba sala ba duma pe quoi donc ba sala pe moi et logo mo boy mais il y a bilo mo il y a trop enfantin donc ça on ba na mike il y a na sens soute pour les mike la on a goûté la on a place pe soute pour les miguel ali oui tout ça là
on est là qui vient à son de la forêt sali ma Chantal to sali omba guerre ya ma Chantal na omba guerre ya la makasi na banzima mi balé po polémique ya la makasi mais lelo nze boni netikala ko betela ba fête boye bibino mo donc suite là pas la bino mo ba réponse peut pas na bino pas ba menomano ba lota la biso donc yangona mo tina polémique ya la te polémique ya li sala nzemba bien ngana sali nzemba bien yo beta bien ngana beta bien to boka biloko kada nanzela mais nana Sylvain na biso tsone bayoki etro pendant que biso to bisate abimisi trop bayoki etro donc voilà ba ozabeta yango yoka biso toyoki zenga luketu to beteli ma boko ça va elakisi ke artiste azobunda papa chéri na bakota ba polémique voilà ozwa ete bakoloba bana tongo tibutu finga etiata musapina misu ataloka bo azata kuna tapukete ngape chef d'orchestre ya orchestre na ye na zapata kuna te au moins na te na TV pour qu'on a chrétien mutumo pour lobela mutumo boye na finga to zata kuna te ti jeudi to zate bolo abosa nyos pour distraire bisoté il va concentrer dans ba boulot na biso to sala. Merci Sengue, on a profité bon on a passé sur mbote na W Kula. En fait dengo yeba boya Luanda kala, on trouve mboko ngengeni parce que bozum na temps boya ngola kala. Mboko ya nga ndenge ya langa ba fanatique na biso to moni bango sali bango bien retrouvailles yo. Donc toujours fidèle au poste na si mino bo mo na ne hôtel rozala inondé et tout. Whisky champagne ils ont mis la mondre mai. Donc bazo ya donc na fête retrouvailles ya makasi. Et makasi donc ba ozala pe de cité ba bi savoir faire ya papa chéri binada mamoto pamba wa ine lokote. O ba artiste to Congo ba lekiye. Na ebite so ba artiste ngo ba ning tolo ba mnogo nini. Ole bino mo bula ngolo ba ke na lekiye ane lokote. Biso de asito lo ba ke ya moto pamba bino bolekiye bino nyonso tu. Bolekiye mais et ça la bino nini po bo ba boleki na bino ye. Et ça la bino nini quand antima pour za jibe mpiana moluba kaka. Est-ce qu'il y a un sens? Il y a un sens c'est donc quand tu dis ça on dirait même les soumene na botama moluba. Ouais les soumene da ya on pas botama moluba. Fier à mon na tena bato po na nini. Yo da mi c'est mi sala na ko na yo peti. Ola artiste ye ba artiste musicien a mi sala pe na ko na ye. Mon amda créer jeune na ye na ndenge na ye. Ye jeune la abimanga mingi te alingane contact na bato te. Ba leader belé baleka la TV. So donc si ba image mususa kala bo comprendre que il y a un leader moko comme dans la leader oh to bengi leader batuna yana oh jibem piana est-ce que yo mona jibem piana na moi est-ce que mona ngina ba bureau ba ya batado ko tado 55 rien donc après bango mo baza ko se contredire na ba maloba na bango donc là on tina te ya ngona to loba te alanda ka pété donc to na Luanda ya tombé ta musique ne baninga tout babeta musique mais beaucoup mona bino mo sur le terrain et il y a pas match il y a pas photo donc beaucoup mona o biso to ko beta o tala o da songo la beta ina pakala abeta ki do bino nde ba fanatique faut bo juger biso to jade pona ko loba danser moment on peut danser te na ko ba peut danser te mona danser donc bino nde bo juger concert to ko beta no dimanche soir le concert tout on a beaucoup jugé beaucoup monde que papa chéri na couleur mususu na jemo mususu donc voilà bien que bande ko Luanda ou encore bande ko Angola balanda ka musique congolaise de près en fait bino boye disons dans ce nia sikabo eli biso bien et lo nia sikabo eli public ya BCB jouer na Angola en tout cas ba o ba ozana concert ba ko panda sanga pa baninga o ta musu ba ozala te mais na yebi ke Luanda mo ozala wana na kati ya Advalad bako sepela makasi to sepela bako longo za ambiance moko ya makasi kutu bako linga to kata te mais photo kata po to honorer pe mo ba système mususu
Kandule Msoto on a banjazi bato bazo benga de altina balunda nord bazo benga et non papa chéri toi na posa na c'est tout téléphone na ngai elembia abozela na uzano rendez-vous pas patron il va moto pamba soki andimi toya donc voilà ba fanatique ba na soif ya papa chéri. En fait c'est que n'a remarqué le mot ça j'ai ma casse quand tu te dis quoi. Mais tant que zana moto pamba oye ne logo te ngai yeso ka zoloba oye ba interview na yeso ka sana fanda na pembeni mona mayela na moto afunga na litoi azo yoka et puis azo kanga ogo yoka moto kanga te yoka kanga capter ozo na ninga suma le fandi micro ego ya ego tuna makambu foi ba neni ya ko solola donc todo kola mona ngai boso na 22 ans todo kola parce que ngamu na âge ni donc to koli donc makamona ya bo mwana pena na biso ba petit todo ba ke to koli todo kola bana ba kola na ba vie musu ba koli sa bana ba kola pena makasi me bo tika biso ba te ba kerel tout le temps na bana mikie na bano yoko bota o bino boko bota boko na ma ndenge moko bazo boya yo pe visa vi boye donc ba boya bino boye donc faut ben na film faut sosola mais bozo sosola te oyo sosola na tanini donc eza mawa trop donc biso talaka oya biso papa chéri sala ba kipe ya yo donc biso to kipa oya biso mais batisko ba kipe oya biso aloba na ebite so photo sala album so titre na kipe ya yo ou beto ba na mnoko nini donc tozo ça on a lingala oya baso donc na lingala ya basoda landa ya yo. Merci 50 ngana na profiter bon on appelle ça sous mbote na mokefu mokendi sans oublier maître dose unique ya yo yangwana babi pena ke nzambe appelle mes bitch ya yo pena yangwana bino ozomona tozo sur la bongo na 55 guta tozo me ko développer na ye na profiter sur kopesa bongo mbote na alembola salem c'est gain au rumeli bongo na milieu musique nous voici à la fin il y a interview na biso toko kango timing était parce que na biko za makamabela rosala s'il y a des dédicaces à faire ou encore des bougeots à faire on peut ça mbote na pesi mbote na ba master na ba vie nyoso to balinga ngai ko balinga na groupe na biso wenge BCBG ya papa chéri o balinga leader na pesi no bambote ya trop pena donc bambote ya trop na yo moko na patron ya chaîne oyo to ya site oyo mbote ya trop on est ensemble donc na ba master na ba vie na batu nyonso na ba petit frère na ba petite sœur oyo bolinga binadama moto pamba boso bolingi binadama bolinga biso bana ya binadama bolinga orchestre na groupe ya moto pamba donc voilà. Quant à moi, on a profité sous ce bongo, on a passé bongo mbote, papi Mamale, balobi waneza bureau à papi Mpaka na Paris, sans oublier Pichu Kinzeni, on peut bazo coordonner, ma solo, il y a émission on a quatre mboka na. Je dis encore merci. Binombo bobi que information na mboka ezali bongo, wenge BCBG papa. Profité sous ce bongo, on a passé bongo mbote na Serge Boula très important, Andy Kuba, balobi wana conseiller juridique à papi Mpaka. Ciao. Nazareta, c'est du sérieux. Nazareta, c'est du sérieux. Nazareta, c'est du sérieux. En tout cas, au Pessi Bongo na poto, va Pessi Bimbi na King. Nazareta. En tout cas, au Pessi Bongo na poto, va Pessi Billy na King. Nazareta. En tout cas. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin. Tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont solo ya mbimbi dans système mbongo chingom de tolo ba toujours. Mbongo chingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien, même un petit ya mukie. Okoki kobenga ndeko na yo Porsche aroya azui pona komba ko aider bandeko ko bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous, tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh. Ngulu
tokopapa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele bopesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso bapesi biso. Ouais, Tanifai, au commis, aux allons la garde nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui t'a la marcade poissonnier. Bandaka komata, net ozo ya Château Rouge. Boyango, awatoza, et ça entre marcade poissonnier, na métro Château Rouge. Bonjour. Bonjour. Manicole. Oui. On commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, Bandaka lo évité toza na presque un mois awa. Et ça, ça m'a évité un mboka. Ya Maya Congo. Yo va sur la Maya Congo. Le fleuve Congo. Oui, sur le fleuve Congo. Tu m'as pas gâté. Oh, ya Ngolo, 1000 pas hier. Ngolo. Lo ba tien ya bio. Donc so ye awa tokos. Na lobi na yo, tina yawa. Na pep sa mbongo na bapaya. Au sala guerre. Ngana koma kaka awa nazanga munene. Awa toza yango nde makambo. Mutsambo pe na mundu wana. Evida. Isala kindek. Mon frère. Tala ba pri. Komike. Sawo na yaka na donc na côté à moi. Na 10 euros. Oh, c'est dit jamais vu. Tonton Fungwa. Oh, a prix oyo awa, rien à dire. Donc ba écart en moulay, ce dont il a bloqué à bloqué à tien ya bio. Donc so ye awa tokos.